Mbote bandeko balandi pe télévision radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek votre humble serviteur bandeko ndena loba à chaque fois tokutani susu lelo na poko lelo pona to solo na masolo ezoleka na communauté na biso ya bato mangala dans le monde entier oza na Angola oza na Congo na biso oza na Congo Brazzaville oza na Cameroun oza na Paris oza na Bruxelles oza na Dallas oza na New York oza na Toronto oza na Sydney partout ici kama tamangala bazali oh là sur le lingala eza rendez-vous na bino bia radio lokole masolo et pas wapi bande ko pesa ba histoire na bango vrai to solo li to beteli bino ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya bwana sima na suka so yi conseil ko pesa ezali bo pesi conseil so conseil ezali te lite esika nde kwa koyaki yo o koyate mais na poko lelo to ko banda susu émission na biso na communiquer o likambe ko elinde ko congolais moko na Cape Town et pas wapi azui moi kokoso azui likama asala accident alors ba famille na bazo monde na te to kana nous message o bande ko tele biso ba tinde biso à partir à Cape Town pour to lancer de quoi ayebi ndeko o ayebi famille ndeko oyo mo ndeko o bozo mona awa ndeko oyo asali bongo accident mutuke tutie bakene na hôpital donc ba hôpital ba na besoin ya koyeba ba famille na ye ndeko tele son voice wana o ba luka ndeko cha voice wana to yoka voice wana voilà mbote na ba congolais nyonso to vandi na Afrique du Sud précisément ba o ba vandi na Cape Town mingi na Weinberg aux alentours ya Weinberg Kennyworth ainsi de suite moto bomoni na photo ndeko bomoni na photo aza ndeko na biso congolais batuti ye lelo na mutuka asalaka na spa ya Kennyworth avandaka na avenue Success Road numéro 132 na Weinberg batuti ye na mutuka bamemi ye na Roteski aza mutu moko ayebi te information to uto so baza na posa ya ndeko na ye ya famille na ye alors tosengi pe na communauté na biso ya DCWC diaspora congolaise de Western Cape oyo na département ya social s'occuper okoki kokoma wana moins rapide parce que ndeko wana aza na Roteski azali na mutu te mais oyo nyonso ko reconnaître ndeko oyo na photo ko signale bandeko na ye bakoma noki na Roteski parce que asali accident kombo na ye bapesi te eta na ye eyebani te eza ndenge nini mais esengeli ndeko na ye azala wana oyo pe akoyoka message aza nzinga ya Weinberg na Success Road akoma na 132 ameka kolakisa photo soki bayebi ye bakoma noki na Roteski. En tout cas le reste na biso mabondeli kaka pona ndeko na biso nzamba sala ye grâce ayoka bien likama ekoya te. Voilà, c'est un peu ça donc ndeko bomoni wana bandeko o bona biso na radio bomoni photo te meso ko na YouTube ko mona photo ndeko bozo mona oyo etana azali na ngo ba uti ko tout na mutuka sérieusement donc kombo ebanité pas lo baté ba mona ta document moko te donc ça na Cape Town na Weinberg do bandeko à Cape Town bandeko ya groupe na biso RDC Parlement donc oyebi ndeko oyo abenga na lombango to pese ba coordonner pour la ndeko oyo azibongo likama ndeko azalaka bongo na Cape Town. Voilà. Merci na sponsor officiel ya Radio Lokole TV Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise. Ya pe satala teme na sima caméra. Yannick Kinia Umela, Didier Djenga Ekofo Barabas Mbote. Balabala toujours. Yo tali autorité morale ba mongo nosu. Ya mama meta mukendi Umela sikozali. Mbote na mon ami personnel. Commandant congolais Anderson de Djobu Umela yone mankambu. Mbote na Tijon Lushombo ya mama Franc. Isole lelo bandeko epesi pasi. Na ebite balobaka singa ya famille ebenda naka ekata na kate. Pona nini? Elle monte ebite singa ya famille pe wanda ko kata na ton nini. Est-ce que faudra-t-il faire confiance na bandeko na au propre to na ba camarades on ne comprend plus rien. Badeko la balation ça business ça là on a ndeko na yo pour ndeko na sama kila na yo a ko trahir yo te. Mais dès qu'on a comme le contraire. Osa dans des camarades à trahir yo. O na famille à trahir finalement siko basa la business na nani. Ils ont fait ça passe.
ndeko apesi lisolo ayi papa Fiston beta lisolo po pesa nga conseil na sala nini po elekeli nga epesi nga mutu ko swa kaka ndenge lobaka epesi yo mutu ko swa ngai pe pesi nga mutu ko swa ndeko wana saka na Afrique du Sud awa azapela na moyen na ya azapela na moyen ndeko wana somba déjà denda ko en Afrique du Sud et puis il continue à travailler kaka ndenge zalaka biso to baka libanda to kendaka ko luka oya lukia moni ke so yenge koki na zongi oh pe bana ya mboko yo to abibaka libanda ya mboka oza na Angola oza na Europe oza la wapi soki na to zongi te soki na to jelo to ko luka te eloko to na ko luka pe na to zo ngote yango to zonga te ndeko amoni ka sa zo ko luka ka yango azongi ndeko oyo na mo muke azwaka abino na bala ko préparer ko zonga na ngana Congo poka na mingi te na ko zonga ndeko wana ke na Congo abino ifona somba estika ka ndeza na somba banda akia jumwa mbongo ifona zonga mbangu kotonga na ndako asombi mabele mais alors to lo besika asombi mabele te asomba ki mabele na ye asomba na mabele terrain pene ya bien asomba terrain quand ndeza la caractère terrain mise en valeur à clôturer terrain asali moi hangar il y a 2 chambres salon en attendant abanda kotonga ndako na ye alors atali bo abino est-ce que na pire ngai to mutu mona engagé wana servira misala mutalibanda ko mena ngape mbongo ako asala ba aventure ako sala ngaba aventure nazo ndeko na ngai me ba ndeko beto mona basala ba aventure belé ndeko musupu no mona bena boy otindi bena mbongo boy bakangelo photo le pango ba voisin chanter mo bato auto ngapembe no bakangelo photo bena to kende au fur et à mesure ba auto ba vidéo makamuno surtout mais nzoga yanda kuna auto na suke za basimba ka mutu mais ndeko atala ki makambo wana te abi ça va comme ça soit grand frère na ngai grand frère afana ka lupango sala sombio na otonga tango ko sila comme ça te ba yeto sala ndeko na na lobby akepela kishasa asombi mabele a mise en valeur a saima mikana normal a clôturer le pango très bien a tongi ndako kwa kuna annexe il y a 2 chambres et salon a ben ici grand frère au fond de awa ande ba tongi nganda comme na ngai comme ça au servira misala tant de quoi na kundaka muke a zongi na Afrique du Sud ndako na ya za na Afrique du Sud awa a kena municipalité abi na sana besoin ndako na nga oyo bo memena ngona na Congo do ndako ne za na Afrique du Sud ame ngona Congo évidemment ba ko seka ako mandako na Congo ngani te c'est-à-dire que j'ai plein ndako na ye ndenge batunga ndako na ye wana asongi plan na municipalité ba pesi asomi mbongo asombi yango ayera ngona Kinshasa a pesi ba ingénieur ba maçon ba tongre ndako kaka ndenge atubatonge na Afrique du Sud ma condition sur Afrique du Sud ba tongi penda ku très bien car les a chef à chantier alors le chef à chantier ouais qui grand frère na ye propre grand frère na ye a mouvoir na ndako simanex wana na mwasi na ye na bana na ye mibale et puis grand frère ndenge atala ba évolution ndako ndenge wana ezaka ko felete ndeko abina futa grand frère nanga $100 chaque fin du mois kaka ndenga surveillaka à part misala tinda ba mbongo mususu somo ba sima ba bloko ba à part ba mileke sanga kati bebika desalaka mais salaire na yebo chaque fin du mois $100 izanga kate à part bloko musala mike. Dieu merci en tout cas voilà je félicite mon grand frère na PC Longonia abi alandela ki misala très bien. Son atini mbongo bande ko na misala so très bien ndako pe batongi donc ndako ya Afrique du Sud na kati ya Congo très bien ba condition so kitoko tinelanga photo atindi tinda photo boy atindi sala do nyodo atindi ezate ke no waka ngenda ko ba voisin photo te ndako pene ya évolution yemo pe amo a Afrique du Sud awa a ce qui m'a congé à 3-4 jours à telle évolution c'est bon. Tant on a que c'est normal. Et comme si go, bah ça dit manifestation de ça la manifestation qu'on a ingénieur a joué clé à pesi pas qu'on a. De quoi la lunga Afrique du Sud à Ketina Congo à pesi ba clé nda kuna ye. Ça va? Ndenge ba clé nda ko koki, nda ko sili, à si grand frère ça va moi au bofanda comme ça la fin du mois. Bo bima bo libérer pour nda kunanga comme ça ndasa lupango nanga etikala pour nga déjà ba la ko installer bloko tout ba bloko zo ya classe nda kunanga le quoi Afrique du Sud pour déjà na zonga na famille na ngai to ko fana na mboka quand faut pas ndimi na ye ba fandi et comme fin du mois boye ndeko na ye mois avant pa ya ko bongisa ba tablo ka nda ku bla classe nda normal
pour famille elanda. Oyebi ke grand frère aboy ko bananda. Grand frère lobino comment est-ce que ndaku oyo ngala fana aba nakala na bana surveiller misala esinda ko kitoko boye olinga na fa ngala okendo wapi ngala ofana kana ndaku na ofana ka na reste ko tenga fana tikala ka oh grand frère otikala awa na sens nini esa ndaku na otela lupango na ote yo bana ko futa ke na zoki yo ofana awa ban ndeko na binda ko tongesa li 2 ans et demi na 2 ans et demi wana grand frère a surveillé que misala alors c'est misala très bien maintenant ko futa $200 et pardon $100 à chaque fin à part ba bongo monsieur na ko côté miki ay mais grand frère na bana ko futa ombongo yo bana ofanda a ofelete kutu bana ko profiter ofanda ofele na ndako pendant 2 ans et demi au save mbongo na odezo bomi mbongo o garantie belé o bana ko sala fanda ka pamba te bana otela ka misala siko misala esili yo fo bima na ndako na ngai ponga na kota na ndako na grand frère aboy ko bima donc asa ya na yo na ande ko na jamais na kolunganda ko yo soko kota na kota na kwa munene ya mukio na tikila ngafana fana ka awa okufanda awa na sens nini abi pesi mbutu ya kosakana te mbutu ya kosakana te chose grave bake po papa ba parents na bazali mama na papa ati ko funda pa mama na papa ka anezala ka wana obi na kamwe ba parents na ba côté la grand frère oh non yo monte que faut faire en famille so grand frère na fa na next sima wana e ko sala nini yo fa na ka munene bo fa na ka esika bo ka bi non to ko fa na esika mo ko te ndaku na nga na tongi ndaku na nga na tongi na standing Afrique du Sud nga fa na ba na nga à l'aise na sima kuna eza côté eza mo pesa esika reprendre ba projet na annexe ya sima wana grand frère go fa na wana te mbutu ko sakanati mbutu ko sakanati ay papa fiston na kamwe comment est-ce que ba parents ba côté la yé na ebisi ku tu grand frère boy bo ça va ndengo so lela oza esika okende te lukandaku ngala ko pesa yo mbongo ya garantie na ko futela op 3 mois ya ndaku à part garantie na futela 3 mois ya ndaku comme ça le temps pour toi au se débrouiller au luka moyen ya ko stabiliser vipo okende radia musala yo surveiller lo ka musala no mususu na lingi na lupango ate grand frère aboy ba pesa mo garantie aboy ko na lupango wana oh qu'est-ce qui ne va pas ay papa fisto talent dans le campo ndengo lobaka na radio le collé obeta ka basolo ba histoire vrai beta dans le solo oyo bande ko bayoka ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya ya bwania ba leki ya bwania ba pesa na conseil na sala nini est-ce que na fa na kana lupango wana na grand frère na ngai na sima next to nini pe ko na ngambinga na somba la ba na ngabilo po bala ba route Afrique du Sud ba fa na Congo ba na standing wana Afrique du Sud et ko koma so na sombi ba chips ba bloka mikemke po na ba na somba la pe ba na yi et koma ba na ba fa na salon mwana ba kotika next bango ba ina kata ndako munene ba na ko envier ko benda bien te les africains de bazala ko sala bien te il faut mutuna mutafa na pa na yi ay ba fisto bi ke moko esenga mutu na vie à voyager nazo mona raisonnement ya grand frère très banal donc non voyage fungola mutu na vie na sala nini et puis moko do e umele comme le moi discussion quand des arabata quartier ba ko apeti ba de ko ba disco mbilinga kingandi kuna basa kia surveiller kukuta ba ba milekeli mais comment est-ce que ndako sila liko matenda kwa leki na ye qu'est-ce qui ne va pas mutu mabe eza ka ndengo ezanga kaka te so la bi jour moko boye na fandika na guest house na ofan na moni petit moko aye vie kingandi boni yo ne otongi château kuna au même biso bino Afrique du Sud na kati ya Congo mais vie bo bino poza pa bo bunga bino botaka ba confesse na famille pe modo famille akala eza lokwa ya siko te siko e changer nango na ebité mes grand frère na onenga leo na ebité azo mate pona nini biso fana pembeni awa na mona ejour moko bo ayana ba tumoko na loba banso banganga so bambarabu ba ebite ba osa cérémonie ba kunda ki biloko moko ibosa lopango na yo awa ibosa ndako oyo ngana mona na kati basala ba cérémonie butu mo bimba na ebite ezaki ba cérémonie ya nini est-ce que ça yango te ndiazo linga ko bimate na ebite eza ma famille na bino mais vie était ya bino ka moko
ete rabino ya moko eza ndenge wana abi pesinga somo moye pena tout no makambo ezate de pesinga mutu ko soi ay papa Fiston na zongi na Afrique du Sud dans le côté on a réfléchir na osala nini entre temps ndako na ngai sili déjà il faut na kota moye na kota ya te grand frère pas ni ko mananda kote na pese mo garantie alingité mais siko d'après moi nanda ba kunda biloko ba kunda na boule nini ke ngai ba changer ngai esprit na bosa ndako na ngai jamais na bosa ndako na ngai avant d'agir yango na ila obeta lisolo ngana koit abia koipo leloyo na sa confiance na famille grand frère na nga avant na surveiller misala soki na nga muto libanda peut-être elinga ko mena ngate peut-être ngo lianga ba mbongo te mais moi je croyais peut-être ndeko libanda akulianga ba mbongo mais tala le au grand frère na nga propre asalinga na famille bazo côté la yi qu'est-ce qui ne va pas finalement biso ba to kuma na libanda to fana na libanda c'est comme si famille et sundola biso bon bien un jour dans notre sonande de moi bisinga papa au moins so longo na famille na yo ndeto za batalibanda goto yango monaka batebelo ba famille na yo ndeko na ba ndeko oyo ba master oyo ba connaissance obosala bango sire bo fana na diaspora libanda ya mboka po bango ndi basaka na yo biso ni za boyeno mboka na biso kufa déjà to kufa pondo za ba monaka o shooter donc elle ko za kufi na o mais ba affecter za vraiment kasi ba pona bango kufa déjà na raison na mona ba ko za apena raison ata biso dozaka awa tout ça dans analyse pas dans solo la terre radio le coller ma solo et puis ozaka la pido so moi ser na yo ma pire kingani mo bozaka ba pire na kisasa mais ndemo ya koto libando ça ba 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans ça ba 47 ans ba 37 ans so ba biso kingana na kufi na Congo kuna okozana souci mais penza te po bomona moi kala eleki moi kala akoza la raison abi yango te sala que non ba mona kabiso le quoi ba riche est-ce que ba auto ba libanda ko luka to soit tout ça ba sacrifice bo te moi $50 moi $100 moi $200 o éviter sacrifice de quoi sali pona ati de la mbongo wana peut-être à se priver à foutre ba facture il y a DSTV, il y a ba décoder, peut-être téléphone, ba denba carte téléphone pour atteindre la famille, ba souma quelque chose. Yo so ba tenir moi $50 wana, moi $100 on beti machine. Ah, atteindre nga $100, $200, tikal na combien? Asa na mbongo, mutema mabe bandi. Mutema mabe bandi. Tanga beti nga lisona me papa, ta yo moko bona éviter to ko beta lisona radio le coller mais yo o ka ba sango te e comment na agence belé so ngo to ngandako. Au pesika mbongo na agence à Kotongolonda qu'on a Kinshasa très bien chez ici ba pesio fongola yo ba salon ba la sukate tout monde va te belé awa a se confier na famille ba tungandako atindi mbongo pena ba na famille pena boye ba ke ba koshi ba sombi terrain nzoka ya bango nzoka ya ba voisin ba lakse lupango ba otonga ka ba photo ba video ba kamera solo ndako pesi ndako sili mutu pena ya pena boye eza ndako na ete ndako ba voisin o kama kambona te papa na bisi o kama kambona te bande ko to penyami bino bande ko no sto za ba ko bengo na kisasa ya koto ya mbudi koto ya cité diaspora na mikonga koto yo na maluku ba oteka ba terrestre 30 40 autant $3000 kingani kuna ndenge la championne la championne na Suède na Masiandoki ba pesa ma publicité ya koteka kama terrain okotina mbongo ba leo mbongo otina mbongo bonta batende ko solo ngosomba lupangu bomba mbongo yo kita yo moko personnellement sala makambo na yo tala siko ko mende ko mingai akomi ba qu'est-ce que c'est mituna est-ce que ndenge mwana no baki ba kundeke bloko na liboso lupangu na ngata kati basai ba cérémonie ezaki ya solo to alukuta est-ce na tuna bango so na tuni bango eke se alukuta ba komona kama bete bosiko na sala ndenge ni do comment pese mutu ko soi a dépenser mbongo belé il peut pas fisto na dépenser mbongo belé na dépenser mbongo belé pour toi tala ndako standing Afrique du Sud na Congo combien j'ai dépensé et peut s'y passer bande ko peut ça conseil bo peut ça conseil na ndeko asala nini atika do le baba no pour éviter makambo mpango benda ka liwa
Siko ndenga seba dépense wana article les grand frère ndako wana makamnos tout abandela à zéro toi sala ndenge nini asala ndenge nini qu'est-ce qu'il demande conseil peut conseil asala ndenge nini mbote na Elena Grace News news Elena Garcia News na Lyon mbote na mama na aux États-Unis umela et puis s'y passe mbote na maître John depuis Canada na moni umela et puis s'y passe bandeko mama Véron 0032 bela umela pesa conseil asala nini ndeko oyo atika sundola makambo wana abimsande ko wana makasi po abina na kokene pe na ba soda na yeko réfléchir na Afrique du Sud na sima na réfléchir na okende ba conseil ko pesa ba ndeko koma la sewa na conseil asala nini bolo bana ye botinde ba voice totinde la ye ay bro sala mi asala décision na déjà ta soki décision ko pesa ye e ko coïncide o ya kanisa ay po alembia ko perdre mbongo wande mwate trop c'est trop trop c'est trop bien on a battu ba kata makolo do ba kuta na sono ba famille na ngote pona makamba boy et puis si passe l'isolé lelo esuki awa bo pesa ndeko conseil merci na oyo bino ba battu bolandi biso ndenge to baka awa na radio le Collet TV na émission na biso radio le Collet masolo to beta ba histoire vraie ndeko na histoire vraie au pesi biso benga biso na libanga na biso rédaction plus 27 67 64 320 85 aux en Europe, aux en Amérique, aux en Océanie, aux en Afrique. Awa, pesa liso na to beta. Rappelez-vous, masolo to pesa rabisto beta rango pona ko sunga bande ko na biso communauté. Yango na po partager la mission. Autant l'émission boye, au partager. So qui attend temps autant à temps comme million au monde na groupe boye. Joango mama link partager la groupe mususu. Tinde la bande ko. Peut-être so sungi yote e ko sunga ndeko mususu. Yo sa la situation ote ndeko mususu na situation oyo pa penyami. Et ça n'a pas de belé parce que le projet va getonga va confier makambo wana ba famille tala ikolo commune de oyo trop vite que la famille n'a pas ça mabe il y a des certaines familles au confier de wana sili et puis au continue yo tala cette famille oyo de quoi ça dit musala très bien asuka boy ne ko mabeti ko incompréhension qu'est-ce qui ne va pas tu vois c'est un peu ça voilà tolobeki awa na radio le Collet to beta ka ba histoire vrai ndeko moka benga kibiso ndeko aosa la rage miko na internet alobi ya yebi famille tu sais que très bien comme on a Zobrata quand l'a invité la biso lelo les après-midi donc abonnez-vous vous s'abonner massivement na radio le Collet TV pa to ya Zobrata to tout na expliquer biso hier ebla ni papa tu sais que di wapi abeta dans lisolo po isa masolo te radio le Collet mastoro solo na yi alors ça la vérité moko ba ko bimisa to tika biso la vérité to solo le en famille kaka to famille na bi ke émission oyo ba papa ba vana na ba maman na salon bozo conseil le la papa Didier fa na maman na bébé na bango na conseil papa Didier mbote siko zali. Merci na maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, qui a été la réalisation de cette émission. Merci à Chris Laris Pelende qui était au four et au moulin, en même temps à la caméra et aussi à la lumière. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Merci. Nabande Ronions, tout y a groupe parlement, RDC Parlement à Cape Town. Merci Nabande groupe Union surtout. Merci Nabande Koya comment c'est Révolution, hein? Groupe Révolution artistique, ça peut être à chaque Congo. Merci Nabunion sur l'Andebiso. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo sur votre chaîne Radio Le Collet TV. Ne ratez pas. Abonnez-vous. Tout cas, prochainement, je suis au bras, t'as trouvé ta Masolo. Chap chap. Et tchara.